bonjour. Mbote na bande konanga surtout bolinga mama Elia ni tout mbote na bino surtout bo disposa ta na bino pona kotala ngaso na bi. Allo, bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Emche na bino yango bandit. Préparons-nous pour le mariage ensemble souvent maman Elia ni tout pona o mutokuta na ngale le temps ça ba liboso cliquer automé la maman Elia ni tout. Je suis maman Elia ni tout serviteur traiteur de Croissant la Providence, j'ai un métier, j'ai un travail. Moussala nanga ezali kosala bino ba fête, je travaille dans l'événementiel, na sala comme ça là, il y a traiteur, décoration, na compagnie kaba marié, Moussala nanga na sala ka yango wana. Alors, Moussala serviteur traiteur de Croissant la Providence, comme je suis dans le mariage, yango ebota émission et après préparons-nous pour le mariage. Donc maman Eliane, je suis là pour préparer les jeunes filles qui vont dans le mariage, pour les accompagner aussi, pour éduquer aussi ceux qui sont déjà dans le mariage parce qu'on apprend tous les jours, on a toujours besoin de conseils des uns et des autres, c'est très important pour nous et c'est vraiment important ma casse. Voilà, maintenant si tu connais pas maman Eliane, je me suis bien présenté, alors maintenant allez-y sur YouTube, cherchez sur la bande d'adresse Eliane Nitu TV, abonnez-vous pour ne pas rater ou pour ne pas manquer mes émissions. Sur le comment la émission n'angai Kende ko s'abonner Eliane Nitu TV, préparons-nous pour le mariage. Ce qu'on a besoin, mariage témoin, allez-y toujours sur internet, service traiteur et décoration la Providence, maman Eliane Nitu, vous allez voir, il y a beaucoup de mariages témoins qui sont déjà sur YouTube. Pour cette année-là, 2020, l'année elle est vraiment blanche, comme vous le savez vous tous, c'est une année vraiment blanche. Tout le mariage qu'on avait prévu pour cette année 2020, il y en a beaucoup qui ont repoussé pour l'année prochaine, Inch'Allah, comme on dit, par la grâce de Dieu. Donc, tout se fera l'année prochaine. Et maintenant, vous aussi, si vous avez besoin de vous marier pour l'année prochaine, n'hésitez pas de contacter maman Eliane Nitu. Je suis joignable au 06 15 31 69 90. J'espère bien que l'année 2021 sera vraiment saturée. Alors, c'est le moment de commencer déjà à appeler maman Eliane Nitu, de prendre rendez-vous, de faire vos devis pour réserver vos dates pour l'année prochaine. C'est vraiment très important. Il faut vraiment le faire une année à l'avance parce que cette année, vraiment, l'année est vraiment blanche. On va rien faire pour cette année. Tout est repoussé pour l'année prochaine. Et vous aussi qui êtes en train de vous préparer pour le mariage, n'hésitez pas à contacter maman Eliane Nitu. Moi, je suis là pour répondre à vos attentes. Je suis là pour vous, mais je sais, j'ai toujours dit que même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 90%, vous allez être satisfait. Pourquoi ne pas vous satisfaire à 100%? Parce que je ne suis pas Dieu. Il y a que Dieu qui fait des choses parfaites. Comme moi, je suis un être humain comme vous, donc j'ai mes limites. Donc, je vais vous satisfaire, mais à 98%, pas à 100%. Alors, contactez maman Eliane Nitu, dépêchez-vous, parce que l'année prochaine, l'année, elle sera vraiment saturée. Je pense que nous allons même commencer nos mariages au mois de février. Au mois de février, nous allons déjà commencer à travailler. Donc, si vous êtes déjà là, en préparation pour le mariage, n'hésitez pas de me contacter. Nous sommes déjà déconfinés, donc vous pouvez m'appeler. Je peux vous donner rendez-vous pour se rencontrer, pour faire un devis. C'est comme ça que moi je travaille. La raison pour laquelle j'ai mis beaucoup de mariages témoins sur Internet, pour vous les futurs clients, vous allez sur Internet, vous regardez maman Eliane Nitu la Providence, vous regardez, il y a plein de mariages témoins. Voilà, maman Eliane Nitu, je suis aussi une femme qui fait les émissions sur le mariage. Comme je viens de vous dire que je prépare les filles qui vont dans le mariage, j'accompagne aussi ceux qui sont déjà dans le mariage et j'ai aussi des émissions culinaires. Hein. Il y a aussi des émissions culinaires, une femme à la maison. Allez-y sur internet, tapez maman Eliane Nitu, vous allez voir les émissions culinaires aussi, une femme à la maison avec maman Eliane Nitu. Bon, nous allons parler du mariage, nous allons parler de l'amour Facebook, l'amour sur Facebook, le mariage sur Facebook, tout sur Facebook. En tout cas, Facebook, Facebook. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire maman Eliane Nitu, bino batu bolo baka essayer un peu de parler à ceux qui ne sont pas encore engagés sur Facebook de ne pas le faire parce que moi je suis dessus. Les gens ont dessus. Quelqu'un de chez moi du Congo, moi je suis du Congo Kinshasa, quelqu'un du Congo, bah jeune fille jeune fille t'es jeune femme, alors que jeune fille t'es jeune femme parce que quand on a déjà 30 ans, on est déjà femme. 35 ans, on est kuto so boti maman kuto. Bah et tu bah toi à 40 ans bah déjà ma grand-mère. À 40 ans, grand-mère, Bazali. À 40 ans, à 20 ans, on a pu c'est déjà coucou. Voilà, donc, il y en a soit na binoke. Regarde comment c'est mon compte. Abe, maman, Eliane Nitu, naza mutuna,
koli na nga na France kuna naza na nga bleda oui mais na koli na France naki na saka pe musala na nga na France kuna nazaki na saka musala na nga ya aide soignante na ndosa musala na nga ya aide soignante nazaki nga moko na kati ya ndako na nga j'ai 40 ans nazaki nga moko na kati ya ndako na saka musala na nga en tout cas na banda ko bima na salaire na nga ya bien parce que na banda ko kusangisa misala mibale na sali na moi na sala butu vu que je vivais seul j'avais personne pour me déranger, j'avais personne, nous me seul à manger, ceci, cela. J'étais toute seule chez moi et ma mère aussi vit chez elle avec mes frères et sœurs. Village, déjà, je suis partie de chez mes parents à l'âge de 25 ans. J'ai commencé à habiter seule, toute seule. Des boinabanda qui vit dans la Kati à Mboka en France. Alors, maman, na vago makambo ya Facebook. Maman Eliane tout vu qu'elle a travaillé à Camille, je travaille beaucoup, je n'ai pas vraiment le temps de courtoyer, d'aller dans le cinéma ou bien ni tout ça. Maman Eliane, je travaille beaucoup. Moi, vraiment, j'avais consacré ma vie que pour le travail. Je m'adresse vraiment pour ça là parce que je suis quelqu'un, une femme ambitieuse. Comme je ne me voyais pas sortir, je n'avais pas le temps que la bima boye, na kende boye tout ça. C'était un peu difficile pour moi de trouver un homme. C'était un peu difficile pour trouver un homme. Alors, comme je n'avais pas le temps de sortir, alors, bambou les autres, oui, est-ce que vous allez serré kuna, Maman Inège, Pantoum, Nangola, je te fais des gros bisous. Natouni, est-ce que vous allez nous serrer? Oui, nous serrer dans mobimba pour le bico zako bimata. Non, c'était pas que nous serrer dans mobimba. Je n'étais pas mon seka. Na sali pe moi ba ni aventure mais après je me suis vraiment concentré pesant dans musala, dans ça vraiment musala mingi. Ça ne me donnait plus le temps de sortir, moi qui débrouiller, fréquenter les amis, tout ça pour aller au kata kozomutu. Alors j'avais trouvé bien là ça sur internet. Non, ça sur internet. Je suis allé sur internet, j'ai navigué, maman il y a ni tout, et je suis tombé sur un homme. Ah bien, j'ai tombé sur un homme, oui. Je suis tombé sur un homme aux États-Unis. Un homme aux États-Unis, ah bien, ok. À un moment, je suis tombé sur un homme aux États-Unis. Il est azaki célibataire, netingai. On a qui célibataire à 40 ans. À 40 ans, je ne suis pas divorcée, mais célibataire, maman, il y a ni tout. Et à côté que non, j'étais mariée, divorcée, non, célibataire, j'ai jamais été mariée de ma vie. Alors, comment on a repéré 40 ans, on a balité, comment on a repéré, ça commence à me gêner, à 40 ans, on a balité, on a bouti, on a comme puis qu'on gêner, maman, il y a ni tout. Non, qui pensait qu'il y a tout, 40 ans, il y a qui vraiment qu'on tout, non, qu'il y a tout, déjà. Alors, qu'on a navigué, je suis tombé sur un homme aux États-Unis, tu m'as dit bolingo ya Facebook. Ok, bobani bolingo Facebook, oui, tu comme kolinga sur Facebook. Yes, il a 40 ans, il y a 48 ans. Il y a 48 ans, tu m'as dit déjà na Facebook, mouké, kolinga, petit à petit, comme on dit, la petite vient à manger, la petite vient en colir, mouké, vous avez lingana, appétit, ça, vous y attend, vous avez lingana, ponene, oh, à coller bien. Abi muke kolingana maman ni tout bolingo ekomi pe kokende pe musika en tout cas bolingo vraiment ezalaki ndenge bolingo ezalaki maman Elia ni tout le monsieur a komi koya aye quand même na France pour ya kokutana na ngai tokutani na ngai et tout tant tokutani na tant tolingana kine na Facebook na komi sikola makambo kosambela. Donc on a comme na makambo sambela na komi siko na pasteur moko aza ko sunganga après ça conseil le bité monsieur wana ndenge bolinga ne bona Facebook kolingana ko pesa enzo toté pour ce ko pesa enzo to quoi parce que azota ni États-Unis il venait des États-Unis jusqu'en France pour aya kotala ya bien kotala quand même pendant la période na bango aya kotala ya 3 fois donc à celle qui pesa confiance makasi aya kotala ya 3 fois aya kotala ya bise bonne ozo kotala nga to quand même ko 500 zototé ya to 500 na zototé to vanda nanu parce que nga nazo sambela eza vraiment bien te monsieur oui nga ipe de mon côté c'est bon naza besoin to 500 zototé en tout cas nga pe na sambela ka to kende kara na ndenge wana nga pe na sambela ka tili to ko bala na nde. En tout cas, je ne suis pas pressé. Abi mobile a présenté mon mobile na famille, na parents na
na maman bango parce que na maman zaki suna papa te maman mtozaki envie maman nena ba petite sœur na yeke na zu mobali ma pesa ki détail tabika ke mobali na vendre aux États-Unis à kosi bango au lieu la vérité que j'ai rencontré le monsieur sur Facebook on se connaissait ni Dada ni Dev. Elle a préféré mentir à sa famille que non, c'était mon copain, quand on était encore en Afrique, tout ça, on s'était perdu. Après, lui, il était parti aux États-Unis. Là, nous nous sommes retrouvés sur Facebook. Oh, c'était pas vrai, c'était que du mensonge à cause qui n'a eu. Facebook. Alors, voilà, j'ai le bosso mobile aïe, tant mobile aïe, il y a bosso, à mon pas ça la canaille, et bah, c'est pas fait belle. Moi, si on a posé aux hommes et locaux. Ben, de quoi ça n'a été, gel, ce qu'on bimi, aussi mi métro, aussi mi ba portière, au saliboy, très important pour notre santé. En tout cas, vous avez gel toujours pour nous scola beaucoup parce que Covid-19 faisant nous avons tambola, nous essayé vraiment, nous avons besoin de combattre la santé, c'est vraiment très important. Ce qui a hier, moi ça a gâté, à moins que mon bal hier, ça mon bal cadeau, à maman dans le magasin Sephora, dans ce ma coffret à parfum, dans ce même balai, ma fout à kitoko, tout ça. Moi na soka ya kapona une semaine, comme parce qu'il travaille aussi, mon a une semaine ailleurs, te vendre une semaine, maman en tout cas, vraiment. Oh papa na maman ba je embadi na sala ki amote to sala ki te. Tout ça qui a monté. Et la jeune fille, comme la famille, j'aime beaucoup quand tu dis embadi. Alors, le embadi d'aujourd'hui, c'est pour toi. Embadi. Abi, j'ai papa na maman, tout ça qui a monté. Quand qui vraiment monté, ma. Première fois, il y a Talinga, à aux États-Unis. Deuxième fois, maman, on a pu pour na kolengue, la pour na ko attirer peu mobile. Na la kisi peu mobile va relever na ngai. Tala bambongo na ngandenge na za nango, na za mbongo, tout ça, maman, parce que na moi, chiffre na ngai à moi, madame vraiment la compte na la kisi, c'était pour attirer les messieurs, maman, tala ka 40 ans, na tika la jamais ko bal équipe pour na attirer, monsieur na ngawana. Deuxième fois, t'as wakine na école accès, ba compte na nga tout ça, bon, na bon, moi, la vie na nga, il faut ce que to balana. To balana, na biso, so to balani, comme vous avez il y a 10 ans, oyamba, moko na États-Unis, à partir kuna pe, to ko balana kuna, to balana kaka normal, to ke balana na civil kuna na États-Unis pour pas payer ça yo mikanda biso soto bana ba pesa ba mikanda ba 5 ans. OK. Ayi maman ni tout. Troisième foyer, ndesko ayi ko sa makbo libala epa ya maman, epa ya maman ndenge za ba pesa ba facture et tout. Après ce bloc on a été ba pesa ka tout ça mais mariage à civil en France tout ça était tout kana tout que ça la ngokuna. Alors, avant la visa, il faut ça l'interview sur que de na États-Unis ba kenda ko ça l'interview. Tant que ça l'interview, monsieur a ce qui est là comme bon ok na ko ipisa bino likamwa te pour ça quand même vie à moto na ko itala ngone surtout te na promettre que wana na rolobate to yokana ke na lo bangote et que la question moko bo ifaki ba poser yango monsieur abombela ke likambo wana mais question wana monsieur est tellement intelligent. Na veille interview na yenda signaler moi ça le bis ce kokei ba ko poser question moko boye so ba poser or répondre ngo boye pour ba ko couper son visa pour so ko répondre ngo te ba couper sa yo visa te or ezaki secret mon monsieur za ki nango alinga ki te moi ça ba secret wana mais azako obligé à essayer pour na likabo visa. Effectivement la dame quand elle est partie d'interview ba poser quelques questions ngo elle va poser question à répondre ndenge monsieur lobaki ba accorder ki visa na ye. Elle est partie aux États-Unis. Bolingo ya Facebook. À qui États-Unis? Tant comme les États-Unis, mon bal a yambié. Et tout ça, boy na boy. Moi, mbongo wana azaki nango awa. Déjà parti awa, mon bal a comme qui n'a moi problème. Que moni, tu vas au pays. Moi, boy, moi, c'est tant mandat à Tindi. Au moni, construction, moi, bon, mandat ko sala ana, moi, retard. Donc, avancer dans mbongo wana, moi, ça c'est, les femmes sont bêtes. Pour la nini moi c'est ce qu'on lit mobile aux autres à moi 1000 euros dans la compte attaque tout 5 000 10 000 pourquoi faut que ça mobile relevé attaque quoi ce qu'on lit quoi tirer mobile attirer mon comment quoi tirer c'est belé ça la machine madagada sous la machine madagada au à gauche OK maman liste na allemand mon yango OK à gauche OK na yaona bala il faut ça la sport il faut ça la sport nzoto zo ninga na zo mais nzoto zo ninga na moi likolo zo matezo kitanzoto mezo ninga na pour que ozala ka moi machine madagada pour ça la kaka quoi tababe non il faut qu'on ninga na sala sport et tout ça te
Mukongo pasi liboko non sala bosa ba sport na mosta mobali tu bosa ba sport pour nzoto ezalaka bien soki nzoto eza bien na makambo ebele nzoto pe ekozala bien bando répondre pe bien mais kolingo ko attirer mobali na mbongo te bolingo basomba yango na mbongo te bolingo mobali nda kosomba yango na mbongo me yo mwasi kosomba bolingo na mbongo te wanda kosomba bolingo na mbongo faut pesa mobali mbongo il faut laisser que naza na mbongo te 40 ans esala yango eloko te 40 ans ese eloko te soki nzambe alobaki okobala okobala quel que soit l'âge okobala na yo libala eza likambo ya nzambe soki abi okobala quel que soit ton âge tu auras l'homme de ta vie. Okozwaye akoya na ekaka. Mbongo azaki nango komi ba dépense, mi soit kanga tellement je peux ça va bien. Oui, mon bel pesa ko na 40 ans. Malamu zata divorcer. Soko tata divorcer ta moni pesa ko oyo tula nzombo oyo akosaka na modèle de so abike yuzo lenga. Unatatamika juu unataka wa kuoa. Unakona tatamika huko hapo tu, Uzo titila kaka ukanka na boli jumso bakosela jibaka nyumso bansela franga yo uleja mulumata ngila njini makuta ya kantu kubianza kajikoko we munanga nyuko basha franga yo skimbi patrika la kwanza mala mchundo kimi patrika mzuri wanaume ndio wanaoga wanawake mnaanza kuwa wanaume sio muzuri hata kidogo c'est les hommes qui épousent les femmes ce n'est pas aux femmes épouser des hommes ce n'est pas bien. Depuis la nuit de temps, c'est les hommes qui épousent, ce n'est pas à vous d'épouser les hommes. C'est quoi ça, les femmes? Oh là. C'est quoi ça? Arrêtez un peu d'épouser les hommes, ce n'est pas bien. Arrêtez de montrer l'argent aux hommes, ce n'est pas bien. Tu montres l'argent à quelqu'un, il va te bouffer ton argent. Peut-être, au-dedans, lui-même, il t'aime pas. Peut-être que tu n'as pas ses critères. Tu n'as pas la taille qu'il veut. Tu ne parles pas comme il veut. Tu n'as pas le respect qu'il attend. Tu lui montres ton argent. Il va te le bouffer. Mais comment? Alors, moi, si on a eu, accueilli, tout ça, mobile, qui met mobile, elle est déjà bon. Qui est États-Unis. Accueilli a coûté mobile aux États-Unis. Tant que coûté mobile aux États-Unis et tout, dit qu'on vanda. Mobala bandeko ya awa ke mosa zo s'occuper asomela ebo ya laisser caviar laisser saumon laisser crevettes ba comme aux États-Unis mobali lié sacré tineza ke moi ça yo yambi moi si obi ke moi si soko aye premier jour lié sacré faza apenza ke opesi mwambo boyi on peut faut mêler la maxi bien-être opesi mwambo boyi ba ke na lié sacré boyi atu kambali ba ke na lié sacré Ole ni nyoko eza la bien, yango eza pete. Monsa tali, haokina nusoni pona koloba ke ndenge nini boye pomba libosoti. Abi bota musaka fatigue. Premier jour eleki. Deuxième jour, ata simba. Troisième jour, ata simba. Quatrième, monsa tabi mais non, mais dis donc, ngana yeli bala quand même. Yemoko abina banana ndenge zaka yomoko banda tana super papa ni super nyoko sani yoronyoloka et tout ça bandit tant bandi ezo pesa penza te alors moi ça bandi komesa na mukena ba mama boyebi na nini na Dallas ezamboka moko eza na ba noir ebele ba congolais batondi kuna bebo baza kuna ebele na Dallas. Nenge za la église. Mobile a même moi si na église. Kokende na église, a présenter ba maman église que non, na honte ki France, na bala ki moi si nanga yeyo. Ya mwana mona bi mona ka ke basi batulaka mibali pe batulaka. Mobile mususu ke omoni na âge azana moi c'était mituna. Basi ka batulaka te mibali pe batulaka. Bongo pe bana ba problème akasi batulaka pe. Maman mo ka église ke na asungu singi mwana. Boyebi ka ba mama kisha sati. Oba na kwa wana zole kaka. Yo ke bana lupango wana ba ekolo wana ba ka mingando babula wayo balingana ka bango na bango keba ko bana kuna te ba mama songi mingi ba bigisa batu pona mabala na Kongo ba mama vana na kwa wana umona zole ko ke na pa fimo ko tata nzawisa tata nzawisa tanga ye wana abandi ko betele kikongo pe ekimi na ngomo wana ba abandi ko betele lupango wana keba boyebo umona yo peta ko bando saka mo ba investigation na yo tal po bi
maman na kebisa kinga big kinga ya solo mona pe eza ya solo ba maman na pe songo songo bazaka pe important ba maman batema ba kwa ba big so batebele na Congo ba pe important nzoka ba maman bongo tina ba États-Unis pe bazali. Alors maman Eliane Nitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyonso tout. Tout nous sommes soutien. Ah bon c'est nos fêtes nous na ba baye et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils ont très bien. Donc, nayo muto ngo bana. Nayo muto so bala que nous anniversaire à libala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi soki 18 ngo anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oyo zo ki bac. Oyo obani ministère no passer c'est premier anniversaire église. Maman ni toi zali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Et si quand jeune moi si on a banane que de la nini ba course que dans ça ba course ndenge nini. So ça ba course, c'est le monsieur qui paye. Moto badako ke de musala na ye awa azora mbongo na salaire mais comme les États-Unis pas accueilli mobali muto akenda ko sa so baké mobali muto fa futa mobali muto fa futa ye azara so na centime te na infanté 1 euro te ke loko moko do eloko te mbongo na esila azara so na eloko taka na mbongo na maboko te azara so na eloko moko te mobali muto koma do akomi lokola mwana na kati ya ndako. Pour aller à bonbon il faut senga mobali, pour aller à biscuit il faut senga. Entre temps nan basali procédure ya kobala na te aza mkanda na yake daki na visa na ye procédure ya kobala na basali te ke bakende bakende kobala na tout ça pour ba pese carte ya bango kuna ya ba américain basaki ya ngona te basaki bazovana parce que daki na visa na ye bien boyebi ba américain ba pesa 6 mois mama moko boye esika somba biloko mkonsa bisabi leki na ngai. Pour les gens, maman 55 ans, 58 ans, 40 ans, vous allez qui n'a rien, vous en moins n'a été. Les qui n'a pas bonné. Oh, ça va bien. Mon balo boye banini wapi. Oh, te maman, te banane kaka, hein? Te banane kaka, bandaka la, tant aux na Congo, après sikoyo, ngala koma na la France, après te yoko yeba na susu na ba Facebook, te yoko ta na susu. Maman wa bien. Bobalani to balani kuna pesi biloko tout ça boywa oyino kalate habite maman kalate 1 mois et demi ka yango yete maman opika kaka maman ça opika kaka ni lisusu oyo e koti moi mukilo ba maman na ebisaki mobali yango soki babimi na mwasi basa quelque part présentera te ke mwasi nanga a présentera te. À cause de ça, tu as super marché, tu as un peu solo là. À cause de ça, tu as un cara, tu as présenté. Tu as présenté. Tu commences à me dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi mobile m'a présenté à Ngate? Ce que tu as azatana ba ninga to kuté na ba tout se croiser à présenter à Ngate, ba na présenter ba maman misa to église style lo à présenter à Ngate lo monter. Moi c'est à comme ko vanda. Maman na ko musa binga bi mwana. Yo za bien. Abi maman na sala ngai moi bien le bien. Soko moni esimbite zonzela la yo.
zonga na pare pa utaki pokuna esimbaka te nzonga nini esimbaka te impuissance sexuelle na États-Unis kuna amekaki deja ko goûter soki azwi mwasi bavandi mwasi atali linyoko ekendaka mosika te aboyi yo sikoyo baye kozwa yo banda na France bamemi ti na États-Unis eloko wana sikoyo oyo esengisa mwasi na mobali mpona bokoka ko remplir la terre comme nde babaka multiplier vous remplissez la terre mobali wana moyen remplir la terre eza te parce que aza impuissant aza na impuissance sexuelle fo koloba vérité likambo ndenge ezali mwasi alobi soki kaka ameki okaka nakendeki mosala te chéri omonte nakendeki mosala me na esika ere mwasi soko esika na libala nde ere mwasi na mobali bazaka mpenza moto me na esika kaka nakendeki mosala naza fatigue tout ça abi mama na aumeli te bana alongwe France na asali 3 mois na 3 mois na sali alobi mama soki tosangani 5 jours ezebe et puis 5 jours yango ya seconde ko soki esali mwa boye omona kamba moko onde mutabeli AVC so esali mwa boye omona ka ondire mtu asali AVC ezo simba na ngote abi ngana sana 40 ans kovanda nyonso to navandaki oyo na ape mutu na meka malgré na mivandelaki mingi boye tout ça mama na mone simbi te na mone simbi te nga fona tika kaka nasala nini nakima na ngai ifona kima nasala nini nazonga na nga France parce que penza weza libala te après kaba mama songi wana kaka mama ngayo kofungolela abi mama eloko nini ngozo nyoka makolinga oumela no awa te parce que nenga azana biso soto toyebi ke ye azalaka AVC donc kuna ezaka nango AVC esalaka nango boye te awa na nini awa abi mama ngabisa biso moni ana Dallas sazo basimi bisato baboya donc soka pardon atuni est-ce que on a présenté qu'on a batu habite mama abi a présenté côté poani po batu ba yeba te koza mwasi na ye po soki ba yebi ba mama singiso mama singiso ki basa ba mama na bisabi on a présenté qu'on a batu te yebi ça est-ce que so bobimi bo abeli ko tourner a présenté qu'on a batu mwasi na ngai habite mama abi mama toto bia présenté ka pa mama mo bisa so to bimi bo tazo so na batu o mona moko so na batu ngata on hotel azokipe on dit ozana yeteko ngasko etungisanga pourquoi on doit présenter ngate pourquoi présenter ngate nzoka nda banda ko présenter moi c'était parce que ayebi ke batu mingi bayebi ke yazana des fois na linyoko zaka na AVC vu que linyoko neza na AVC et osani ni ekwa ko reverser ba ko osani ba ko betele masolo makambo o eleka donc na Dallas on a place aza ameka basimisa to basi bakima azo so basi na ba eta mususu ka kuna nde bazalaka mwana soki na New Jersey soki wapi wana ndenge zalaka wana bamboka ba Fredi Niembwe ali azu mwasi ye na yo mwana basi basaka nini bakima ka parce que ye kuna ezaka na AVC vika na AVC moyen basi bavanda na ezate ona yoko bake libala ya Facebook eloko ni yoko lingela mobile na Facebook ata kutoza na 40 ans atozana 5 pourquoi comportement muto yebite état d'âme na yo yebite ninga viva ko yebite comment ko kende ko linga muto ndengwa na Facebook en plus batu musu bazakazala tana des fois zo gâté oye ce n'est pas le cas litungu le muto osomba tomate muto osomba fruit muto osomba donc alinga ka kutu te moi ça zatana 1 franc na maboko na ye moi ça zatana 1 franc te ye muto saka ba course makamu nyoso tout ye muto sala kango entre-temps, on a un problème. Quand on a un problème, on a la ta, on a la pète parce qu'il y a des basanini, baki marakaka. Bota la niveau, il y a kolinga conséquence, il y a kolinga mobile na Facebook. Il y a kolinga pourquoi que nous mobile na Facebook. Mais l'église ça na belé. Ce qu'on monte tout likini na église. Ben église ça na ko ebele okika lo kwa mondimi tango ke lo kwa mo okutaka frère mo pe na église wana sani ni atula okuta pe frère mo ta mususu abala nanu te akozwa yo omu mutu boza ne ya pembeni ke woza muta musika ndenge wana tala na no baby si musala na yena no ekatani musala esili parce que démissionné ki na musala po asani ni o asu libala akena libala nzoka libala kendaki nzaki libala te ezalaki libala te ezalaki donc bolingo Facebook ye mwasi pe mobali kote mosusu akomi mpe koyebisa mwasi o
yuzo mona teke poza za mwa banzoto o mo teke yopoza munene mingi yango wana soda zo sanini akoka kotema malamu te parce que ta on otalo ke oza munene yo kasko ba argument na yazo pesa na mwasi o moni teke yopoza munene mingi ningo za munene mosabi mameli ya netu munene ngo yanga munene na takatai ya naza munene te ke so munene ndenge ni non na takatai 50 te mama naza takatai 48 na taka 50 te. Mais yo ka mobile so banga akomi ko chapa kimo moki yo so munene yo mwana soda mo ete ma bien zate tala boy na boy akomi ko pesa ba raison na ebele o poza munene tout ça ye pe munene na ngene ni wata desko o te fo ba okona na no konzoka nda mi yebi maladie na ye azaka na moke ye asane AVC kuna na se o le psa munenga vérité yo pe mobile o yebi ke na se kuna sala AVC komo kolongo kuna ti o ya ko bala munenga musika boy munenga bebisi musala na ye. Azoko sa moi être soignante na bisika ba mama na salaire na ba 2500 2800 le mois ona bandaki kozo mutu bebisi musala na ye akati musala na ye a démissionné pour na libala akasika na libala na okende kozala heureuse kuna nzoka libala moko ya problème ya makambo botika kokosa neza bien te botika surtout bino basi tout basi nazo kondana mingi comment moi si okende koluka mobile na Facebook le bali babasa koluka mobile na Facebook pour na nini muto yebite beaucoup tane na Facebook courage on a pour kamata se déshabiller pour le ngoli bilamba ozana ko penza oyebi muto oyebi awa na mboka so France quand même on a qui tout ça fait 1 mois on a 2 mois 3 mois au moins on comme na normal mais muto Facebook oka Facebook boyebi na Facebook ya ngati bato bacha ba photo elonge ko biso ki to ba filtre na ba photo so kana ba filtre na commenter ka ngote pour na voir hypocrisie que na cha j'aime ngala tila ka mutu j'aime na photo na moneza normal akanga photo normal mais ce comme ko filtrer yango oche mo ba mbuma oche mo ba tu mo bo éclairage mo ko boye mo ba bisou mo blo mo zubi ma ala likolo na chaka ngo ba j'aime te pona mona ngo eza lokuta na chaka ngo ba j'aime te na tala ngo ka boye na lekisi na chaka ngo ba j'aime te o mona ka o chaka na chaka te pona bi eloko nini o ba kisi ba bisou ba kisi blo bela o chaka pona ni na tina na ngote cha photo normal. Conséquence ya kende kolinga mobile na Facebook obebisi musala na yo ayebisi nga mama ile na peso lisolo na obeta pona bato na basali neti nga na salite basala te. Il faut arrêter les femmes bala bisuki na 40 ans balite to ba na 42 ans to ba na 40 okobala pe na 50 suki nzamba chaki akomaki déjà na livre na yeke yo un jour okoba force kate libala ba force angote kobala te pona oya balinga na bala non ba force libala te. À chacun son tour. Bah forcer à libala te. Faut pas forcer les mariages. On le force pas. Libala les accueille comme monde naturel. Ce qu'il faut manger le cola sapat na yo. Le cola sapat no ozu boko vendre libala moko ya bien qui mieza ba problème. Mais ça le cola sapat na yo te. Eza mobile nzamba ponela ki yo te. Tout moi ça ma ponela côté. Et qu'on a toujours les hauts et les bas. Les hauts et bas problème, nous pas problème. Mais na niveau ya Facebook arrêtez. Botika ko linga na Facebook. Wana kuta telemaki yaki bakuta na mwasi baki na système qui est au sambelaka mwasa la kisi ki a mo santo sambelaka mobali pense ka sambela ki moyeba sanga na nzoto ezaki te to zela tina libala metala eloko kukuta surprise libala ki kukuta linyoko sala AVC botika makambo linga ba Facebook ba site de rencontres ba biloko ba site de rencontres les biloko aminde les biloko absolument tout monde te. Parce que tout le monde a un langage facile. On se calme pas finir le mois qu'on a ndumba et on a un site de rencontres tal. Mais est-ce que moi si moi fais mobile qui ndumba dans un site de rencontres exacté. Alors le mois qu'on a moi si yo moi ça Facebook dans un Facebook. Mais mobile à toi finir dans un Facebook et ça le côté mais yo moi ça ça choqué parce que Bible ça que mobile des fois linga moi mais yo moi si ce qu'on coupe ko linga ko ça mobile ba avance ko ke na ba Facebook pourquoi ko ça ba bolinga ba Facebook ke no linga mbali na Facebook ezama be botika makambo to tika ko imiter makambo surtout mindele ba sala ko linga mbali na Facebook non eza bien te eza na muto sa benga nga pesa nga rapport alinga mwasi na Congo Facebook alinga mwasi na Congo nzoka ya sana ye nzambe alimbisa bandeko na bolimbisa nga na fingi mutu te nzambe asala bato motindo na motindo oh nzambe yo kanga na fingi mutu te na choke pe mutu te
bolingisa ngai bandeko na ngai soki nalobi mabe nzamba asala bato motindo na motindo ndeko mobali mo azaki awa ye azaki atambolaka te azaka na fauteuil roulant azaki atambolaka te mais azaki asalaka mosala nde na baordinateur mosala ezopesa mbongo ndeko wana akenda kolinga mwasi kaka na Facebook mwasi na Kongo alingi ndeko wana na Facebook balingani na ye na Facebook libala Facebook balingani akomi kotina mbongo na kotina mbongo jour mususu moninga na yazo ke na Kongo soka zuba photo apesi na ba cadeau apesi ke memela mwasi nanga moninga wana tango akei na ba photo akutani na mwasi ankese to bakutani na mwasi astali mwasi abi est-ce que mwasi abi ke mobala za ravana na vélo ndaba ndiko so na mwasi ndenge nini boyeba na ndenge nini mwasi pa bise vérité abi non to ko mona na boito mona na ite teba ndi na Facebook boyeba na Facebook donc oyebi ete abi ote oso mona boîte atelemi boisele ba vidéo abi non souvent za ya kovanda tout ça ngai pe na senga ba vidéo wana te mabe wana to na senga ate tout ça boy na boy bon biloko atindelo yango moninga kamati photo ya mobali ayakisi mwasi abitala mobali olinga yeyo amoni ke mobali atambolaka te abite atambolaka te amitindika kaye moko na vélo atambolaka te mwasi atabi atambolaka te abite atambolaka te donc soki moninga na kende te ti babengisa mwasi yango na poto alinga okutana na surprise ke mobali atambolaka te akakutana na surprise wana mais tant moninga la kisi ye photo katambolaka te mwasi adévancé mobali abengi mobali abi yo oza boye nani ayebisi abi moto tindaki na biloko motu ayebisi nga alors ngai nalingi nanga sute koboya wana asalie mobali mbongo asalie mbongo alie mbongo na kolia mbongo wana sikoyo famille mobali pe bayebaki ndenge azoki mwasi wana sikoyo mobali wana amonaka nga na mwasi yango na Kinshasa ntango amoni nga na mwasi yango na Kinshasa kuna bande kono baki obligé ba contacter que mama ile anitu mui mwa mwasi ozaki na ye tala situation za boezabo mais na condamna ki bango ba otala ngai nde na lobi likambo na bango na condamna ki ngai habité bino bosali mabe parce que ndeko na biso aza awa ye atambola te viki atambola te il fallait qu'il pas que ne kolinga mwasi na Kongo oyo ayebi situation na yete malamu alinga mwasi awa mwasi o ayebi situation na ye ke mobali onga azokende kolinga atambola te alingi ndenge wana mais oyo ayeba kite c'est normal apoya eko ba réclamation mbongo azungisa mbongo asali mbongo ebele mbongo kantu kubianza ekoti na posha muto ebima asute mbongo ata bakangi okoti boloko zaki nango koloba na purge ka peine nanga mais mbongo na osali nini na kobimisa te mbongo se koti ebima asute yangwana na sepilaka na nani ndeko moko aloba na kofelo midabake lulilanga ka ndenge olingelanga na kolongola te kobakisa te linga muta linga ondenge ozali oza munene alingona munene nayo oza muke alingona muke babolingo ba Facebook eza biloko moko malamu te botika kosala bo bando beta mabakupama na babolingo ba Facebook ba site de rencontres eza biloko moko eza bien te ya malamu te mbongo wana mbongo zonga te bale mbongo na ye kenda bande kona bakotala ikomaka ngambo na ngai mama ilia netu to mona kayo na ye na kenda pe na solola na mwasi na yebise ndeko mwasi boye kika mto bantourage makamane bele ndeko mwasi boye habite mama faute na ngai te ngai na ozongisa mbongo na te ponga pe na yebaki na ngai te il fallait que yebisa nga vérité katambola te loko ayebisaki ngai te mama ngai pe na faute te to ba ko yebisa ngai nga na boye ki fait yebisa nga vérité ngana yango bolingo faut jamais kotonga bolingo na mensonge bolingo il faut ezala kana vérité mensonge na bolingo ebebisaka oko dégoûter lokuta na bolingo eza mabe mutu mususu za posa lo ba vérité pourquoi kokosa mutu ko lingela yo eza lokwa fimo ka benga bisinga ke mama ile anitu naza na mwana mobile mo alinga po balanga mais na ko kobisa te na mwana na lingite ayebaki naza na mwana po lokwa na divorceaki na habetela bina ngomba la sima mwana na kata poto ba wana ka mwana na Kinshasa oza na mwana poto mo wanga ndi mwana bomoni niveau oza na mwana poto mozo bomoni niveau bolingo ebongaka vérité dès le départ yebisa moninga na yo vérité alula yo alinga ondenga kuteli non amona so ba surprise eza bien te en tout cas pour la leto suki wana mbala simana na masolo belé na sanini na kobetela bino ka ndena ba que Dieu vous bénisse, God bless you mungu abariki tatanza mkalo sakumuna zamba nibeshana ba betu bye bye.